Internet les églises c'est la Saraboué. Ma fille est autorisée. OK. Sextap aux autorisés. OK. Baiser est autorisé. Diffamation. Ma camion c'est ma B est autorisé. On va katango internet les églises. Pour na quatre églises ne ba pekisi impudicité. Ba pekisi ki moyibi, ba pekisi escroquerie, ba pekisi ko finga, ba pekisi ko inance. Koloko internet les églises te. Moni makambo tout ba pekisa na église. Yaka eza na quatre internet. Parlons de Jubé Mpiana. Iye penato me kozoye. Nazoka kanda. Pour un temps. Parlons de mais on permettre ngana on clasher quand même. Koyenga yenga lokola kipeka peka. Oh, oza pe na voix bien. Oyo azanga kafololo. Ndeko na biso mwasi mama Congo. Oza yaya mukolo. Oza alingwele. Oza mobali te. Sara toke mamususu komi makomya mangwele. Ah? Okome to komi so na mangwele. Kasi otuninga question papa chéri. OK. Muto a diffamé papa chéri na réseaux sociaux. Eza mama Congo. Soit disant la combattante. Na ebité au combattra po na nini. Oza ya mukolo faroza ata mwana série 8. Hein? Maintenant yo ka soni ko peso conseil na média po wana lingwele. Yo o master JB. O génération pnda ya papa chéri apna master na e baba age moko. Yo finga JB diabète. T'as la place aux instances, aux na poto. Quel ko s'informer est-ce que diabète est na lien ni na sexe? Oh. T'as dit. Le lot de Mingongo ça. T'as là. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcer spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension,
hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Mbote bandeko balandi ya émission le code de bonne conduite mbote na banda kuna bino mbote merci na confiance bozo kopesa ngai tadi ngalapa na momesano ya koyambela bino ndeko na bino mwana na bino yaya na bino leki na bino sœur na bino Saratola oazali concert na ngai oto sala kanaye musala moko lelo tozali mokolo ya vendredi ezali rendez-vous oto mankangote justement pour na ko informer bino pour na ko memela bino mateya ya malamu makambu ya malamu mokolo alelo toko meka kosolola o etali bongo Jube Mpiana azali moko ya bastar ya mboka na biso Jube Mpiana azali moko ya bae batombolaka bendele ya Congo Jube Mpiana azali moko ya ba oyo bazoko sala fierté ya musala ya musique na mboka na biso mais depuis un certain moment la personnalité de cette grande personne ezali bafouée Jube Mpiana hier c'était son anniversaire à Coxy 55 ans Jube Mpiana makambo ebele lelo tokoluka moyen to rendre hommage na ndeko na biso oyo papa na biso oyo asali musala malamu jusque là batu bazoko sepela na ye et puis toko solo la paix oyo etali le pasteur Pascal Mukuna oyo azali exposé na réseaux sociaux to koluka moyen to déplorer to condamner ba pratique oyo ezali ya mabe s'il faut ko condamner to pesa conseil na oyo de sengeli s'il faut ko pesa conseil et puis to pesa ba ligne de conduite nini o batu bakoki kolanda et puis makamususu ekozala épargner vous savez lorsque je suis avec Saratola nyonso to solo la et puis to koluka moyen to pesa conseil par rapport à ce qui s'est passé en Europe entre Laurent Sokoko et puis tonton Boketou premier. Tonton Boketou premier. Voilà, mon réalisateur, ce qui est l'engagement il s'appelle Bon Délivre. Merci pour la confiance encore une fois pour un nouveau numéro à émission pour un rendez-vous à Sika. Rendez-vous au Tozalanango tout le lundi et puis vendredi. Fongola Bisotozo à Saratola, Topé Saïma Lobar. La Tola. Ah, t'as dit. Ngala pambote. Bonne santé la Tola. Santé nango kitoko. Car la réalité mon kilinde to talara mon kila ondenge zo kumbama kolo eswalinga biso ataloke toko kaka internet actualité sur actualité bino bolinga bongo tenga na linga nga bongo te oh yo linga bongo en fait nazo linga ngote na linga ngote po na okota lola po na YouTube te eli felo na okepo na YouTube te ko sepelisa bato eza bien ozo clasher, ozo finga, ozo loba n'importe quoi, ozo diffamer. Laissez-moi me kena mnene à la terre. Voilà. Tout se paye ici bas. Alors, au sala sala babilo rabozo se paye sa batu. Liwa peso ke ye e kamati yo okei. Na mitalisko na okei wapi. Voilà. YouTube etika la. Na okei wapi. Combien ba kufi batiki ba YouTube na bango. Batu msuba olie la ngombong. Skota on a okufa. Le sali est individuel. Est-ce que nzamba okanisela ngata pona mutu? Kete na kanisa ta pona mama na ya saka ko sambela mingi. Non, na ofuta. Yo moko. Siko na otala nyonso wana ke
na raté na nga royaume de sieka pona osepesa batu na YouTube oyo eko sombela nga mboka mobimba te peut-être orobanda ko se satisfaire na ba besoin moko ya miki orobanda ko lia ba mietu wana non il y a beaucoup à faire maramba o gagner ba mbongo ko gagner mbongo sombi lopango ze belé so comprendre donc tant wana ya retravailler pona matière mo ekoti naza suna ba énergie wana tengala pa voilà ba énergie na nga na pesi yango na business. Voilà, merci mesdames et messieurs. Merci. Voilà. C'était l'introduction de notre émission avec Latola. Intime Babenga et Bongo Latola. Bazo Benga na téléphone et Latola na biso voilà. Yende tozana. Na bambote te bambote na batunyo stu ba Olanda biso. Ozopena temps pour la. Te mbote kaka ke entrée na ngai merci na batunyo stu ba Olanda biso bo partager émission au partout. Oko benga ta mwana no ya 5 ans o tie mupandi bo tali ne émission. Tabo ezate. Ma fille ezate. Au moment que moi n'a pas besoin un plus à son âge à comprendre que nalanda ka émission moko tonton t'a dit et tantine Sarah balobara boeza mabe. Voilà. Voilà, merci. J'en profite loko la paix à Salinga donc introduction à malamu na pesa paix ba oyanga mbote. T'as dit. T'es moutaké tout est c'est-à-dire na pesité hein. T'es cassé maintenant peso pena temps. Yo pena notikolo 5 minutes. Au solo na bango voilà j'en des livres bon des livres toko tchana c'est bon hier en décote aza réalisateur aza ndeko nanga mais des fois il faut doit comprendre na capé hein fois ala na motema azala te lokola ba insensé au sarato la doit benga ka ya réseaux sociaux Moussala na bango soit fan, il faut toujours insulter les gens. Vraiment. Vous voyez un peu. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzing, a mis le respect maman. Bisika donc Zoami yo bonga na papa Noé père bonga na yo, maman na Isaac, maman na Josué, maman na Miracle. C'est-à-dire ce que Kamonda Mopembe na maman Zozo, juste des avenirs après au coup à maman Déborah Lubanda, kilo ba mère à Calgary, maman surprise, maman Déborah, merci hein. Merci maman surprise. Un grand merci à vous, un grand merci à la grande dame depuis les États-Unis d'Amérique, Blandine Tatala, hein, la femme complète. Blandine Tatala, un grand merci à vous. Des sages conseils, Yozo Pesa, orientation, participation, aide nayo, ça nous va trop au cœur. Bino Baignon, sur ça la confiance, na blastet. Allez-y encore manger, allez-y encore passer vos temps. Allez-y répondre à l'invitation. Il y a Blastet et Kozala et Loko Yamalamu, c'est-à-dire et Kozala et Loko Yamalamu. Tu sais, Congolais faut comme un niveau et Loko Congolais, Bisso, Congolais, nous les Africains, Toye, Tochango, Maboko, Poto, Tokenango, Liboso. Un grand merci à Papa Diego Milito derrière la caméra et Azo assisté Bisso et puis avec le docteur Patrick. Merci beaucoup encore une fois à Madame Émilie. Madame Émilie aussi, je vous salue. Émilie Kinkela, Nzambe Azala Nabino, Saratola, Internet Ezali Église. Émilie Kinkela, Ndenani. Émilie Kinkela, Aza Mama Banana Biso. Mama Banana Biso. Ah, Nicolo. C'est bien. T'es sola. T'es dans le lobby. Bon délivre kata na caméra. T'es bon délivre kata caméra. Bon délivre kata caméra na ye. Biso toza ba songi internet. Ko kata caméra te. Ko kata na ote délivre ko kata te. Tozo solo. Aza mama bana na biso. Na boka été na ba émission nanga pendant que voilà donc je na kanisi ko boka ye au deuxième. Tenga pe na lobi mabete na moni mikolo yo moi successivement hein. Na moni que bosanaki moi rappelle outil libanda donc ils ont l'accès qui au kodaki déjà na bosana été. La mère de 3 anges, femme responsable. Merci voilà. Internet ezali église de Saratola. Batu na ba commenter de ba commenter. Ah obini. Batu na ba commenter et kasi ba commenter na lobby azali mama ya bana na biso. Ouais, maman ya bana na biso. Comment maman Émilie? Émilie Kinkela la grande dame. En tout cas maman Émilie Kinkela mère de 3 ans. Ouais, depuis la France. Depuis la France na Pession. Maman na Taimi. Maman na moni soki na tangi bana donc ça pena ki. Taimi. T'as dit. Est-ce que t'as aimé? Kasi t'as des montikil. Azakaya nanga.
Oh, les papa, tout ça, l'émission. question. Action, tu continues absolument. Namoni yodo lingi dongo memango. T'as dit de mon tikil azakaya nanga. Donc c'est quoi? T'as dit. Ah ok, c'est bon. Oui bien. Et casse. Merci beaucoup. Voilà. Internet ezaka église te Saratola. Et expression wana Erio Yokaya ngo d'abord en tant que une femme influenceuse, il y a médias, il y a réseaux sociaux, ça te dit quoi Sarah? Internet et église te like Sarah Boy. Ma fille est autorisée. OK. Sextap aux autorisés. OK. Baiser est autorisé. Diffamation. Ma camion tu ya ma B est autorisé. Yango ba katango internet et église te. Pour na kat église ne ba pekisi impudicité. Ba pekisi ki moyibi, ba pekisi escroquerie, ba pekisi ko finga, ba pekisi ko inance. Kolo kwa internet et église te. Moni makambo tu ba pekisa na église. Yaka eza na kat internet. Yango wana définition internet et église te. Voilà, aujourd'hui quand tu regardes l'internet, parlons de Jubem Piana. Il est penato me kozoye. Nazoka kanda. Pour un temps. Parlons de mais on permet de clasher quand même. Tes clash l'écho de bonne conduite, clash et zalaté. T'es bon moi réponse. Tes casquettes mon boué Sarah donc mola tamikolo tout le monde est d'accord avec Sarah. Donc to solo na biso kana. Mais c'est moi nuance. Non, au contraire. T'es nuance au cha nuance. Mais au moi nuance kaka. Au cha accenté na nuance wana. Nazaka na kata nuance. Mais zala no kana kata nuance. Donc accenté. OK. J'ai bien Piana 55 ans déjà. Aujourd'hui, hier c'était son anniversaire. À Coli, hein? C'est que tu connais de Jubem Piana. Au fait, c'est quoi les journée? Dimanche. Sauf imprévu, c'est dimanche. Hein, si papa réalisateur. N'y a-t-il pas papa chéri ou anakona yembelata? Donc, joyeux, baza parmi les grands tout ce qu'on a en vie. Tous les cas qui étaient en kufa. Ah, nalinga ka jembo jibe. Nga ba période wana no tanga. Na deuxième CEO. TH. Mon album à TH. Na saïla ngokai. Pozo aka maloba. Na koma. Poème te na saïla ngokai TH mobimba. Badaniko. Ba Jili. Na ba rap wana tunga na banda kokoma. Nga koma ya loga écrivain. OK te pe na zala rango. Na koma banje o me pe ya kota Caire na komi Caire 2 fois. Donc na banda na kokoma. Ba refrain wana nyonso. Ah papa. Surtout Germando. Koyenga yenga lokola kipeka peka. Oh, ozape na voix bien. Oyo azanga kafololo. En me promenant na lokotaki la photo d'un jeune très sympa. J'avais bien voulu que Joe Ango asekisanga. Photo ezalaka miwete. Ordinateur Nzambe par la prière et pesa kinga identité naye nyonso Germando ri de l'amour. Non. Vous sentirez? Parce que nazela jiba kufa pour na pesa e honneur qui jiba ka danger te. Ndenga za envie azo mériter adorer badora pe batu bokanza badora te eza na bible ya adoration ya batu ezali pape komami na bible badora ka batu non badora pe batu eza na kati ya bible badora batu ba adoration ya nzambe eza na dimension nango mais l'adoration de l'homme tango loba na mutu tu es beau eza adoration zo adorer te na lulier na te papa botango loba nzambe za merveilleux les trois pères 3 fois saint yango l'adoration mon bateau au sala tango ceux qui papa Diego embelinga nzembe zani elle adore sa femme donc elle wana pe je dis papa Diego elle c'est la personne pour bino bozalaka wana kaka pour no luka corriger batu beza elle c'est la personne Diego c'est une personne c'est un homme mais c'est une personne voilà. Allons-y. Canal plus écouter ça que rire. Ouais, la langue française, j'ai appris cette langue pour moi-même. Attention, voilà. Donc, on comprend. Donc, papa chéri tina mbinzembo na iso TH mobimba. Ezanga na mutu. Ta to fete papa chéri na ninga fote na nyata lo msu. TH eza album préféré na nga. Na somba chakuna ka jena chae na lopango.
napesa ye kombo na yo nabengaka ye Sara po elongolanga susi ya kokanisaka yo mwana ya bato mwasi na ngai ya talo kangaka se motema tala TH wana na yebisi yo soki récréation ekoki nga naza na recrété recré na nga kaye na big yaka sikoyo na nzembo moko na banda okoka te 48 heures que son âme repose en paix moi classe na biso akufa Muchipai Elise Muchipai nga na eto na badiyo banzembo osakana te sikoyo 48 heures na yeba yango bien te apesinga sikoyo kaye na ye na okopie 48 heures voilà. Ah, JBT. Joyeux anniversaire na papa chéri. Nzamba bakiselo susu mikolo. Bato baloba te musique ya mokili te bayembelaka bolingo bayembelaka nature ba enseignant biso na banzembo na bango. En tout cas nzamba bakiselo su mikolo opusa na lisusu to mona ko kaka ta envie ata album osa suste mais to mona ka o icône na biso papa chéri ye otozalaka nae aza envie. Donc voilà, joyeux anniversaire encore une fois na papa chéri JB Mpiana moto pamba quoi. Comme nous parlons de JB Mpiana azali moko ya batombola ka bendele ya mboka na biso, le manque il y a respect au regard de JB Mpiana. Aujourd'hui, les gens balingi beaucoup plus bakendo kotombola ba rappeur américain, bakendo kotombola ba ouest africain, ba respecter bango, ba pesa bango longonia balengela ka bango contrairement na ba musicien o ya bango moko oyo lelo à cause d'un problème a bengi JB Mpiana ye je m'excuse abengi JB Mpiana yepe a contribué na eloko na ye okoki kosala analyse nini lecture nini sur tout ce qui se passe et certaines personnes qui insultent même l'intimité vie privée ya JB Mpiana. En tout cas tadingala pa na okende gauche à droite te ndeko na biso mwasi mama Congo oza ya mukolo oza alingwele oza mobali te sara toke mamususu komi makomi ya mangwele okome tokomi so na mangwele kasi otuninga question papa chéri. OK muto a diffamé papa chéri na réseaux sociaux eza mama Congo soit disant la combattante na ebité au combattra pona nini combat na ezaka ya nini. Est-ce que oza sur ba émission nyonso sala kofinga ka batu yango nde ko bongisa Congo? Est-ce que Congo faut de tonga makana sia ko finga? Est-ce que pe ba mafinga wana nengo finga na ba internet wana ozo na éducation ya bana batu ozo contribuer na nini? Parce que tu insultes ozo finga oza ya mukolo faroza ata mwana série 8 maintenant yo ka soni ko peso conseil na média po wana lingwele yo o master JB o génération penda ya papa chéri na master na e baba âge moko ne papa chéri fêter lobi 55 ans mama Congo wana zata na ba 54 pa OK 55 jiba master na e il faut ko kaka moko soni ozana mwasi wana mobali ya sûreté wa femme seule avec wifi na réseaux sociaux na yo nengo ponenge zana so azaipe moni mama Congo moni mwasi nyos tu basi apoto mona wana tadi so kazana mobali na ya sire wa sepedisaka ye na mbetu na marché ba monter mwasi so azo jour te akoma monter ya mabe no yebiso mamba solo so azana mobali alobela ke je t'aime tazo chéri yete alala kana etala mukana na mbetu te. Chaque jour banzane na kanda la muki ya bando finga jibe le balala la muki a fingi wera le balala la muki a fingi ba politicien po mama Congo a finga akaba tu nyonso so pe mama Congo azana mobali te masara mambo na sala te. Ça montre que ana problème à GTM ya wana problème à GTM wana problème à stabilité on a problème, on a un retard à vie. À ton âge, dans 10 minutes, tu as un terrain vide. Mais Jibe Mouningano Ozo Finga wana atongi déjà. Il a des employés, il a des enfants. Azana ba travailleur. Jiba sali déjà nyonso. Nakolo ba Jiba komi na âge à retraite. Yango pas forcément sous musique te que o abimse ya bat album. Eza ba énergie. Amona nenga opese sous ba énergie wana te. Tadi na kosote biso tout. Tosambela nzambe kana intérêt moko. Ebini. Kozanga. Pambolanga. Soit pambolu ici le bosani. Yango na linga couple majabu. Bazaba o baza lelo.
mais baoluka ke elongi ya nzambe seke baoluka nzambe su mpona mbongo te mais biso baoyo toluka nzambe ka po tozwa mbongo après tolakisa siko vraie identité ezalaki kati na biso eyaloka bamama kongo wana mama kongo luka na mobali ta nyonso ozoya osalela jibe omoni jibe ti lelo abimisaka album te nga analyse na sala jibe asazwa oyo aluka na vie na musique na ye azwi asali ba succès asali ba combo sco akoma mona ngo ndiye moi perdre ta temps même nga tadi ko pesa ba énergie na ba émission mususu mona leki na he olobelango na vanda live ba 1h du temps na mona ngo ndiye na perdre temps perdre ta temps oh so zongi singa na ba une année passée papa live na kota ngwa ta 5 fois na journée na olembate poani na zo luka Sko on a zo luka te mana zui na kokaka lisusu ko sala émission 1h du temps te ya na olemba na okapema et puis na mona ngo passe temps poani na mona 1h wana so na vandi na caméra to 3h du temps na ko sala ba compte ya boutique na ko sala ba compte à salon na ko gérer ba client na téléphone na ko gérer makama mbongo donc na mona ngo sko perte na mona ngo omonite Sara et lobeliwana pe bat bakolo bate ezali lolendo lolendo te lolendo te bato bazwa katende bakoma na ba réponse ndengwana muto azwa karolo bango lolendo te parce que eza réalité inévitable mutu tout assemble rapport d'intérêt mutu tout asala rapport d'intérêt so lelo akomika place so aluka ki a forcer souté eza oka jibe na wera nde bazana bako forcer ka so eloko te o bazao luka déjà bazwa mama kongo jibe asali vie jibe asali succès na ya tikalo finga mutu te aza parmi ba musiciens o azwa tenter ovana na bakita clasher bato donc asali succès na ye ya aura na ye ya étoile na ye ya ngongo na ye ya musique na ye ya carrière na ye mama kongo luka vie na yo. Est-ce qu'aujourd'hui on doit reconnaître la grandeur et la vraie valeur il y a Jibem Pianaso qui a tiré motu na yenase ba reconnaître ngo Congolais za bongo tadi lelo to komate Kabila zonga oyoka ngo te mettons Kabila zalaki Kabila Rwandais Kabila ndoki Kabila mobomi Kabila zonyokola biswe Kabila longwe to préférer ku tutangu Kabila zalaka nzale zalaka boete donc lelo Tshisekedi di mwana mboka ko mabe ba komi sa su batala misusi Kabila zalaka bien eza nature ya ba insensé parce que mutu faut zakana na objectif et puis na décision na vision tango olingo critiquer de ya mutu ke azama B ozo ba kino critiquer azama B pona ABCD ozo sepa na mutu azo ya kaza mutu malamu pona ABCD congolais ajijaka oyeka na minute wana na lo yenge ala jijango oh wana petango ya epesi deuxième face na e ayambi ango tanga mona vraie face na e abaluke na préféré kutu o ya kala o eleka mama kongo za mwana mwasi oza na besoin d'assistance ozara na mobali pembeni mais mama yo kanga mika na mobali pembeni te kanga tadi pesa nga mitanko otuninga makamba jibe na répondre s'il te plaît tadi non mais nga mutu nazo jiba sa salivi parce que ya fingi jibe tina makamba ba sexe so non simbe place wana fingi jibe tina sero jibe azana na diabète na ye wana e baby sa jibe sexe kufa mama kongo tu es malade oza penza insensé lelo na confirma ngo ba respect nyoso na bando peso na botolo yango ya lingwele luka na mobali jiba salivi nyonso asali tout donc ndenga zawana aka na retraite obatela nzoto na ye ti nzamba ozwa pema na ye comment ko finga mutu tina sexe na ye ke sexe ne kufa ozaka na posa jiba bimana yo te mena ndenga mabete nzamba sala basa kitoka sala pe ya mabe neti mama kongo akitoko ata mukie te tadi nzambe. La beauté c'est pas elongi. La beauté c'est l'intérieur. L'intérieur te tika tikoloba souffrance oté. Tadi soko zimwa c'est elongi loka taba. Okota mbwanite Hollande intérieur wana bobando suka na kati ya chambre o présenter na ba master fête okotika ye elonge kontakatasko elonge ya mama kongo ezolakisa niveau ya motema neza mabe ofingi jibe pona nini jiba saka clash te jiba bimisa album te aluka ba problème te azaka mke asali ba vidéo na ye wana c'est pas pareil asuki wana abomi mutu te afingi mutu te asali nini pour mériter ba insulte wana mutana bana ne ba koli bana ne baza ba grande fille
ofinga jibe bongo azaba fan ebele aussi ofinga jibe bongo pour nini est-ce que nyonso nezali jalousie parce que aujourd'hui ba moni était wenge et sangani parce que le wenge déjà na kati ezali be colonions pour moi nazo mona ngo lokola unité nationale mobo ezolinga ezonga est-ce que tout ça eza parce que ba moni batona ba sangani so bonga te zela so mboke bonga te donc biso pe to ko fêter indépendance te so mboke bongi te jibende so ayembi na soki wenge 4x4 beti concert te nde Kongo bongi non ata kon nabi ata to na ba problème to ko seka suste to ko lia suste soki mboke yana ba problème donc concert ko beta ma suste to ko sa sou fête indépendance ye mama Kongo omoni nzamba sala batu nyonso tunde baloba moi te basa mabe baza po yo na Kishasa ozaki be mikao OK poto okomi boka gorilla mwasi ozelongi mabe mama Kongo. Je vous ai dit à l'entrée du jeu la dosé nazo dosé kaka nazo dosé potaka émission na nazo kita moke mukie donc je t'avais déjà dit yo finga jibe diabète ta la place aux instances aux na poto kele ko s'informer est-ce que diabète eza na lien ni na sexe oloba ke o diabète est lié au sexe sexe ça la kate mama ko tata na Google oyeba diabète saka nini na nzoto ya mutu est-ce que mutu aza na diabète sexe na ekufaka to posano ezalaki ka o diffamer jibe mama Kongo luka mobali oza moninga jibe boza na ba 55 ans ya mukolo ya lingola internet yoza ya mo falai osalela biso be misolo ra ba coach Lady Sonia bala coach o nani Amand Chika bala baza mibali na bango na ndako basala ba émission moko éducatif baso sunga batu na ba couple ba pesa ba conseil yaya luka mbali. Et moi aussi la question que ngana mitunaka nos frères et nos sœurs combattants o baza bango ezalaka pena ni banité papa réseau ezate parce que motema mabe yoka na pesa signification komba komba ezani omoni bande on a biso o bakendaka poto 100 bits ah utimbaka aye okanisa kinde mapekwa ya kana njete bakantia na poto ezandengwana oh tadi lelo de mingongo ça tala les livres fotique biso espace da pété penza de mingongo natanga kala moi natanga kala na maka so talika ozongi na époque Mobutu omona ke montema mabe o ezalaka boité ekomi aigu kana peso te ti omona ba femme insensée wana ba vanda na ba internet ko finga batu na ba commentaire ba fanatique mutasalo eloko ta monika docteur Patrick Hotel atiki commentaire ma finga eno wana oyebe uta wapi na embeli vocal ah utimboka oye omoni na époque wana tong balongwaka bakendaka poto 100 bits bazaka ko falsifier ba document ba passeport oyebiti bazako tiaka ba photo ya tango kala wana bana changu bambi voilà poto a facilité bakendaka sko 100 bits akomi na poto azuita ya otanga awate azuita ya ko s'informer te azuita ya ko développer sagesse intelligence te asutuki ka akomi na poto akanti mapeko ya ananzete akanti elo aliboso kongola kindo sana poto ebezani kimoyibi te eza ba congolais misusu bazana batanga sa tika batanga wapi papa ba congolais ba futa à l'université te 15 000 euros azwango wapi baza moi j'ai des congolais au bana na bango pe aussi les sabané non ça papa tu connais peut-être moi des soit tangi université parce qu'il fallait azako futa 15 000 euros c'est beaucoup mais il y a des familles comme ça papa il y a des familles moi une famille wana so landi bien maman aza femme avertie papa za mutamaele baza ba insensé te sur 100% baka 2% o bana bango ba otanga ba université na poto yango moni kuna tozaka na baya échafaudage baya bomemba carton baya o ba sukola bibembe kimuyibi mutu mso yo kasoni asala pa mutu abokola bana bato ke notika bana na classe fa quoi mais nyonso c'est un boulot tala te o kimoyibi ya bulwani te kimoyibi te komata mamba kocha bakule baso kango soni mpona nini ya satindaka ba $100 a na ba musicien ba boaka ka grand prêtre sosko ba filmer au ça les chapeaux tamia yiba OK sosko ba filmer na basi ba koma miyibi tadi omona pina mwasi akoti na magasin 12 na kaleso atire 3 na 4 ake miyibi balingi ko s'informer yibi boza miyibi balingi
moi lelo t'as dit kokanga te pardon et ça inspiration c'est le code au moni le kamba jibe et c'est pe lisingate au moni sko place oyo lukoye ba komba nga no expliquer ba combatande place komba wana euta nazongisi ona ao uti mboka oye fozonga ga wana kombe bandi wana tant bakomi elo aliboso bamona ya facilité ki moyibi babandi koyiba babandi kokotsa bandeko na bango na poto en désordre sans bit poto bato bakenda bongo akomi atindeli ndeko na ye ba changer photo bato bakoti poto en désordre bakomi na poto babandi shekula nde nini frappe OK et utakuna babandi frappe bakomo yiba tina suka lango mundela comprendre que Congola inonde mboka a changé G na so ebisote tant que mundela a changé G mututu ekomi face à la caillou pour monter mama be o kala ya la raté na yebso kala zonga kala bana poto akala azala soka yie se kayo somba lo pangu to ayo zwa mutu biso toyeba que non soki grand frère mo bodonga utu poto seke mwana poto ayo beto matolo mwana poto aye bakangi na hôtel mbongo hôtel ezate fo futele yo congolais yo mukinoise bana poto akala yango na biso na kala wana bazaka na facilité ya kokwala lar na poto mundela changer G sko tant mundela changer G tout nangani bakomo tala sko Sarah on antikara na kin ngana ya poto na sali 10 ans Sarah l'exception na média ya na jeep na lupango ngaba na ya poto no na kumbata velote eza motema mabe baza na ngwa vers ba musicien ba mona nde ba koma ba millionnaire oyeba ba période mo jiba bima millionnaire na Congo azwaka na banque boyebaka ouais asala même fête nana ngo sepe nango Congola motema mabalinga muninga zwate komba yango et puis ça date depuis JB a fait $1 million, ça date donc c'est que lelo mutu moko uta poto ya atala del pirlo bato bakosa biso ngana poto na kabela kofi bambongo me ngamona na terrain te kofi atonga ba parler moni GN motema mabe yangwana or yo pe ozwa ki chance nzamba pesa ki autant ozwa ki ba opportunité aussi mambongo sai nango buzoba kofi asalisi yango ba jeta tongi siko yo sai le motema mabe pourquoi kombeza yangwana kombeza motema mabe na bato ba mona ba bongi yango mona wanga muto yinanga à la gratuité ki moté à mabe yoka ba réponse biso banda YouTube a pasi tonyo kwa maya eka lobi ya ebonga ngamna tinda bino bonyo kwa ma ngana muna munda na chance na Congolais toka komba eza moté à mabe mama Congo tika moté mabe Luka osala te chirurgie esthétique et longue moi pe mo bom na tindo bala meza pe mabe parce que mobali pa otala omona olali na mwasi na ndako mo bimise uka zombie uka monstre ako banga akimi yananga donc te nazo spécial conseil kasi conseil kasi te avant na banda ko s'engager asali na no chirurgie omoni neti ba JB ana beauté ya bana basi alobi afane déjà JB moi kana ko afana JB na elongi ya mama Congo na préféré JB tala na préféré nanga ka JB mama Congo ani longi mabe moko ya nanga yango mibali ba okima yanga lempela tika ona défaut le aleka atika na défaut donc kanda wana ala tika na défaut akomo la tsango ba musicien et comme yo combattre ya keto. Apparemment, c'est tous ceux qui ont été dessus hier, bah mes boaka na ba combat, ba combattant. Parce que aujourd'hui, moi, je suis choqué. Tu sais, ce genre des émissions, na sala ngo peut-être été, mais il faut tout le bakango des fois ça fait trop mal. Et ça na bande ko na biso ya ba combattant ebele bazali. Na raison ya makambo ebele ba lobaka par rapport à la situation politique, économique, sociale ya mboka na biso. Oui, nous acceptons. Boza na souci na biso. Mais souci on a bino boza na ngo bozo ko sala nini. Parce que aujourd'hui vous êtes toujours derrière bateau bazo ko finga bateau bazo ko sala ba montage pour na ko publier ba sexe à bateau bateau yo bazo donc toujours boza place au mabe ezali pour na ko lakisa kaka image ya mabe ya mboko bino bozo ko défendre. Exactement vous voulez quoi? Bolukaka nini parce que mutu lokola un grand mécène to banaki banga makasi. Voilà.
Comment on a eu na internet, sincèrement, j'ai eu pitié, il y a papa Nabiso, on a eu respect na yebité ceux qui pena papa, soyez les bienvenus dans les réseaux sociaux. Na yebité ceux qui ba conseiller pena bazwa qui temps, il y a quoi sa papa Nabiso, oyo biso nyo auto respectaka ye, il y a quoi c'est que non, tu n'as pas le temps de passer dans les réseaux sociaux et puis bo fanti na kiti bo filmer ye, bozo respecter papa wana te. Po aya koloba makambo mbongo apesa tonton Bokechu. Vous savez ba bunini Bokechu a causé na mboka na biso na musique ya mboka na biso na makambo ebele ya mboka na biso. Oh lelo est créé ba fissure ebele même en Europe pour ba musiciens ba beta et comment difficile problème. Les politiciens sont mal à l'aise batu oyo baza censé de vendre l'image de la République démocratique du Congo. Tonton Bokechu na bandeko na ye na bande na ye basali mabe ebele et ça a été financé par vous. Vous attendez quoi à la fin? Vous attendez quoi à la fin? Moi personnellement, ça allait être un truc du genre papa à lobby naie sans caméra, makamuna bango même ataye moko tonton Bokechu a même makamwana na réseaux sociaux. Mais vous-même avec papier duplicateur recto verso. Na bambongo bino bopesa vous banaki opesa Bokechu mbongo pour na raison nini? Pour na raison nini? Parce que aujourd'hui et comme que non succès nini yoza nango onga na zwa $10,000 na tindela yo $20,000 d'autres siko mbongo wana ezalaki pour na nini? Pour na orphelinat nini Bokechu azanango. Prenez cet argent mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez l'argent, le pays a besoin de vous, le pays a besoin que vous venez ici pour construire awa. Aujourd'hui on a un président maboko nae eza kofungwama surtout pour la diaspora. Venez boya kotonga awa. Lobby donc ezalaki que non, ton a problème à douane. Lobby donc ezalaki que non, bazo kanga biso na aéroport. Lobby donc ezalaki que non, ceux qui toquent Congo batrika kabiso. Mais aujourd'hui la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous continuez pour quelles raisons? Et puis vous êtes toujours derrière le bêtise, mes frères. Bazala ko soutenir Félix Tshisekedi, azo pouvoir Félix Azui, bazaka ba combattant. Est-ce que nous allons construire comme ça? Nous voyons. Kokeku musikate. Non mais c'est comme zakanini. Yo kana kina ndi bolela otali. Kabila Rwandais. Kabila kende bobengana Kabila ko chamona mboka. Yoka Rwandais balati sedo image mo ya mabe. Boyo ebi Congolais tenga bola itanga ndoki. Balati sepero. Kabila Rwandais benga Congolais so alingi otola tuba kombo nyonso. Bengana Kabila Rwandais, bengana Kabila to chamona mboka. Félix to soutenir Tshisekedi, combat to sana sima Tshisekedi. Tshisekedi avanda na pouvoir car aye Bokechu aye susnakiti. Il a insulté Félix Chilombo Chilo. Ce qui facha longwe. Moni soto chesu mutu mususu. Bango bazaka na kacha. L'opposition et ça les mabongote. L'opposition on apporte des idées oyo et koki ko construire mboka. Opposition et ça les résistance mon côté et ça les mandenge ba frère nanga ba salaka. Biso to mela ba gaz. Tomila ba gaz ya ndenge nyonso, mais moi ça me fait trop mal aujourd'hui au lieu que to luka unité nationale wana que les Congolais to boma oyo tribalisme elinge kota o mabedo elinge kota to simba na loboko mais c'est entre nous tozoko wela na tozoko bomana Sarah le bébé la lobby est milité bon to comprendre que yo mto na sima ya wayambo ti azokanga arene ko beta te fali ko beta te ba jibira ba c'est qu'a subi la scandale sale ça fali aujourd'hui mais le longa kamo ya Laura Sokoko abi Kofi fo beta ele kelinga non on a mon produit na new arena Kofi ko beta après avoir ko détruire musique. Oui, que musique qui tire les sous qui tire même ces en mataté. Mais c'est à cause d'eux. Voilà. Donc quand tu bianza oyo bino bozanango, vous avez eu la grâce. Mais grâce wana beaucoup misu ko luka ko détruire bateau. Ba détruire na ba orchestre. Yeba ngo moni so musicien memi orchestre na poto, so balinga côté. Bango wana ka ba combattant ba okimisa ba musicien nyonso. Franchement. Musique ekufa. Lelo Kofi derrière il a combien? JB derrière ye azana combien de musiciens bana oyo azopé sa vie derrière bana wana bazana ba famille mais bino er bozo soutenir que batu wana aba ko chamako et puis potongo pe donc ça paye binoté vraiment Sarah toka bona ya Laura Sokoko plaira. Moi j'aime pas parler de gens mais des fois mais ya Laura plaira et puis vous exposez Mutuloko la JB Mpiana au kutu nanu azala na polémique te ya kofinga batu papa batu
Na 6 points de vie na maman Congo te. Na 6 points de vie. Na moni soto continue. Te nazo clôturer. Na peut se ka conseil, Mot de la fin. Mot de la fin à conseil. Pour la émission lelo. Tout ce qui n'a so a. Na continue na ngate. Na lobi ko mama pasteur muku na te tout ce qui ka a. Yepe so salini. Te na tiki na ngala su ka. Mbokoyo nzambe nanga. Mais Congo izokina. Papa mokuna lisusu aye lisusu nzambe Seigneur. Mamuroza ye. Mamuroza. Mamuroza bi tala niveau ya congolais. Et puis azu de abatu ba soutenir ye. Mamuroza ya lobi la biso ke vidéo ana mutuka to mona wana ya mami Chibola teza ye. Seigneur, où allons-nous? Nzambe na habité na habité ça va. C'est moto kanga ka bisaka to ke ndi po zamba zo ya ti. Oui, na moto landa ye. Po mabe komi makazi. Non, mais comment batu et puis ba yo ka kapeli sous sonité au monde apena aleki na télévision ke muto wana au monde ki muta kala bazo beta bindi wana muto bazo beta habillé ndenga vraiment alobi na biso kuta bi c'est tala côté na pesa ki sima. Oh, ba meshe gweyaki na te shereti mo anwa ozo kaona sang. Bon, c'est que tu zongela on. Tu zongela on émission mususu. To kabona awa na zo pesa conseil. Non, dernier mot na pour na émission na dédicace no to kabona. Conseil déjà au pesa déjà conseil. Dernier mot ka stadi. Ya on azoloba na ya na biso mama Congo ya bala. Te na zo pesa conseil asuka na zo sisa na pesa pe ya Laurent Sokoko. Mama Congo bango kuna na poto basala ba bêtise to kino kangisa bango te mais biso soki ka to lobito sala analyse ba ye kangisa biso te wana makambo wana eseleka ya makambo kala c'est bon ba trafic et si là déjà OK c'est bon Mama Congo luka moyen au bala na yo ozo perdre temps na mingi ya ofinga même ba politiciens o bazolia mbongo na gouvernement yo zo ka osamungongo énergie zo bima ya zozwa na mbongo ba musicien ba sali vie batongi talaka yo mo nde ozana conscience no témoin bo age mona jibe mo na terrain vidité talasko ba mapangu jiba sombi ba voyage jiba sali azo pesa pe batu musuvi o ata na mo musala ta kombela kondako ya bima na distraction osoko type ménopause na te mobala ngato zui obobota ndenge nini ekomika mesure de grâce nzamba sala kasi on a bi mesure de grâce nzamba sala grâce donc conseil gratuit avant banda kofinga bato zwa kitalatala mitala bien otali pe vi na ondengo zo memango otali oyo zanango alofingi muto critiquer luka basalo chirurgie nelongi yango Alain Pelakima yango mibali bazo kima papa na biso Laurent Sokoko mbongo ese kenda et ya Laurent Sokoko plaira tika kaka de to découvrir ba secret ndenge ba banda ko coincer musique à Congo yango moni musique à Congo ekweya mbongo ezesu na orchestre te ba président ba ko futa ba musicien te ba musicien ba komi kolongwa ba tuloka ba bina filé ba botami pona ko mankaka ba tout respect pona nyostu wana musique ezo avancer te alors conseil gratuit oya kozwa azui opa kozwa na ete lelo soki na dérité muke po Mama Congo azelongi mape makasi ba dédicace na mebongi te mazo finga papa chéri oaza icône mboka na biso yo Mama Congo so kufile yo to kanto nani merci Sarah pesa ba dédicace merci Tadi na pesa lelo yo bo ba olobini na yo kaite lelo yo bo ba na sa moi descente lelo go bo ba te na uti na kiti na atterrissage loba dédicace to bandana Amélia Moueba. Amélia. OK. Merci beaucoup Naba Tunyostu Bolinganga ce qui na lobby moi boye pour trop c'est trop et choquenga na miche na place à moi na JB et ça nga bien te na miche pe na place à ba musicien o bazaki ba victime ya makambo bokechu nde sali ke moi mungongo e mata mais sinon nazara à place naza na loba déjà na robe bisa ba énergie na ngate na mamba buzoba parce que et foutanga rien. Donc merci na ba sponsor nanga, merci na Majabu Gospel, merci na Azir, merci na J Magique Adassa, merci na Fondation Saratola, merci na ba partenaire nanga Tata Po Fapekato, un grand merci à toi. Un grand merci na Docteur Patrick Béni du ciel, le prophète Mobi qui est derrière la caméra, merci na Papa Diego Milito, merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, merci na président Charles Tamboué, merci na Mama Passaya Moto.
Merci pena maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na Melia Moeba la prévade de Orlando Domingos. Pourquoi pas na maman Madole na Germanie Motema ya papa Samuel. Ba vrai na nganyos tout au bosoute na groupe WhatsApp. Ba merci na Bino Sol Mbemba, Ozia Masamba, Makiala Kumba, Angelos Karwan. Merci Andrea Bob 08. Merci na Sela Kike la Rose Bonga. Edwige Kala la Pamela Kabea Wetu, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Papa Edi MK, Président Bébé, la présidente Maman Nathalie. Merci Nayota Dingala Paningo Yambinga. Merci. Ah. Non, comme ça, m'a embrouillé. Ah. Émission Sili, mais m'a embrouillé. Net. Ah. Et puis, bateau combattre les bisous, même bateau va filmer bisous. Ah. Bon, tu que la bisou dans espace T. Bah on y en son a l'autre là bas rendez. Voilà, donc bah l'ingate bisou to sola na bat. Donc c'est un peu ça. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Congolais, il est temps. Prenons conscience. Message on a zopé sango ernion. Prenons conscience. Et là bas politiciens, bas musiciens, bas journalistes, bas chroniqueurs, bas chroniqueuses, bande cognon, na couche nion sur le pasteur. Le pasteur, prenez conscience. Il est temps. Toko tonga mboka o kaka na malobate na kofinga te. Et puis ce qui est grave au Congo, na pays nanga na mboka nanga, c'est-à-dire que les gens qui insultent beaucoup o ba finga kabato, bango na kaka nde ba kendaka vers bango bazu bango pour bakuma ko embrasser bango batia bango na bastolo na bango. Sanction et koya quand? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand que nous allons demeurer continuer comme ça? Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Je pensais à Bandeko Nyonso Balingakata Dingalapa TKI 09, l'international depuis la France. Merci. Tokaboni a bon délivre. Tokutoni Balasima. Merci. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.